Sangana za mupaya mbuka adresse yo mo inde na ina camion na udima ndundu adresse na yaka mwakara soki na kuuza odini na busani adresse yo kile mnasiko madizo za musika wa ya musika auti na mbuka pe bo baka na tiki sai kuna kama mbongo na zana ngo nandu kechika nazo atani si nazo ipa ebiete so za mbongo na ndako ya teke na ko tika o mais nazali kamona sali boso awe toke otikinga osali kama bona ona na wa na ko tika tu na ko ya toujours quelque part au ciel ni pana ni toke ni na na mais yo ngoko mande ni vite na ngamu paya simba okutanga to mais yo ngo ibate mboko yo tanze bandako ya minene minene sababu apropo na midomo na mbaya so yango kuna tukena na makulu bia tuzwa kanini yo sino batana mwa mkito kuzepa to iguma tamudia sasa oyi mina yakana na sasa aba bare yo isugi ngai o iba flash kwa za musika moko papa na mwana ndiko na zala na sasa wesale kama miko kota wana hivi men kama boko sana bonjour ma chérie ça va bon j'avais oh ka juste bien disco sasa mais le mot banzira ibuka ni bani Quel est ce moment?
Namboka bien kaka leo tukumi na nzira ya Kengi kulekela wapi papa Kengi panzana oyebi ndenge Moïse akabulaka mai ya Yordani mai yo Yordani abeti nzete mai kabani ndenge nzira ya Kengi kakatana ikatana stade de tusu stade de benga ayembala mobi caminho pona ulewa na Kengi il faut lima ita position tena ina kan saki ya na tikia kuna na wasu na kuna na tsena na après de quelqu'un parce que il est un quelqu'un de confiance dans du coin c'est plus la peine ça va mais là na yo mela kale madini na mino ma chérie mais yo on exagérer Anita il fallait qu'il oui mais pas plainte les cliniques on dit bien vraiment ça va compliqué donc il faut la salle ma messieurs la personne me sait pas transport bon papa ocean non voilà bonjour maman non je sais pas vous venez Anita na lela chérie bon oza papa moko na kuteni na nzela auti mboka naza koluka tres bana ya kisasa bimukia malamu baza papa azwinga na nzela na amemanga esewa otika mutumba moko esika soki ezoyi kofandisa atia soki akota malweka kuna emusika nde boye yango papa alubi maza mwana nzambe donc papa nde ozana oti mboka nauti mboka nakenda kala naza mpi na kisasa naza mpi na beta bali na kisasa na beta na taringi nazalaka na numero 7 na taringi na beta na basukusu na mboka tokasa bato bakufa na nzala kuna monene boye sukusu tata na makelele makelele aza kobeta na france wana butu nga na beta na ye bani tata na makelele na beta na ye yango nabi papa loso nazoki na mboka kuna sante oyo naoyi kozwango kuna na mboka te biso bafamille nyonso toza burika baburika na baburika donc na mboka bato nyonso baminene boye burika baburiki te donc soki soit babura kutu lege alaninga crémence crématine chera moto ndenge bike na sa natuni mamanga na ebeka na ozo otinda toyebitela babisi bana moko mina kuti ovena pese visite ndeni oyo nani papa nani papa sans souci akutani na wemba na nzela auti mboka ndenge aza wana sans souci hana bakala akamba lo virgule siko aluka adresse yango wemba oliaki kaka kotikema moko ayekofandise ayo bon idée ezalaki tukutana na Anita toarrange silo sisi kisasa masanga mariri namelaka tika yambula di antuka papa wanza kitoko papa talaka papa binja papa basusu ayaki papa kitoko aza kitoko papa yo mpe vraiment batakaka mwana boye vraiment boni na mbuka eza bien sasa loyenge moye te vite papa nga lokola tukutai na bino toyibai na bino isi nakobusana bino te nakobusana te nga nakobusana te naza ndenge wana meme na mboka soki kaka nakei ezala zamba nakutai na bandeko mosusu nakobusana te bondeko ezala kaka boye sikoyo bino bozali ndako moko esika moko te bon nazolinga nazwa appartement moko boye na Gombe oyo leki ya mama te camarade na ye camarade nanga elie camarade na bino toko bacamarade bongo nani papa nalobi
mwasi ndenge nini aza na mbuka na bana tika nga na ye mpo na bademasi mosusu nafana azala chef coutumier me nazala nano nazwa mosala soki nazwi mosala nazwi ngai nabingisi mwasi na mbuka soki akolinga ye soki mpe akolinga te afandi nga na kisasa totalaka fite mobali te akende papa na moni aza moteya malamu papa nga na baprojet nakende kotala mikili ya poto toko tokutani boya na moni oza malamu nako un jour komema osala meme voyage otalaka oui Anita, bibi aza Moïse. Ada Moïse na ngongo ye mozoyeba te. tala eloko na sebe na avana ya nazwaki panga na basango na ndenge baloba na basango basango kote tuza kokenda eza kuna uleki na nsima ya kachati lupango wana ekangami na mama beti mama wana beti aza mpe mwasi ya mokonzi aza mwasi ya mokonzi mama beti nayebi te soki baza kaka kuna soki basianza bango basika zela baoyo na wakafanga pambomo eza na saki mama bisolaki sata tosali makambo te tosali makambo pesa 4 nakonde na ngai soki mpe boza na miziki oyo ya ntango ya kala wana bomatisa na surfe moke na surfe yo bina badansi baechange luka ye ya nini ya bafo marimari eza soki ya bafo eza te franco wana Chérie. yo aliki nayoka bienga sheri ate ana kineza oka ba sheri ka sheri nanga mpe na kobala yoka franco soni ntango na bino Telema te. ata mokanda ya posti basila en tout cas calmement Petit Wemba. Yo, non, tika yote. c'est vrai ok nanga Tika yote Wemba. Vous avez famille na Wemba ba musicien? wana oncle na biso te ya motetela ngaza mongo la coutume epesa neti kaka famille quoi oncle nanga mongo Mama audace malembe te chérie. en tout cas Mama, so oyo esili bakisa sur 4. Yaka sumba kamdeli. Awa teka kamdeli. Asuna zo kamela. Pesa kambona ke sumba sima. Sumba aba bunamba. Zambi loko. Uzana kondo wa mkeli. toza na maboke Boma yebuza. mayebeza Ma duka nanga nini? Pesa na sumba suna.
Ndeni. Mama ke mam. Monene boy. Na hii. Oh, ya kana toke na kona ni lambe. Yaza. Alite. Ngoya peli. Nene. Wewe bina bosa ni nayo. Oh. Ngoya fade. Hey, mama. Lomboto. Ngoya. Oh, ngoya. Oya ki mokoni. Ana kumi lobiti. Lobi? Bato na bino ya risasa waza mutema mabi. Asa. Bateti. Asa. Bate. Oh. Ngoya na koya. Obenga ta biso tato akojwa ya. Poti ndata mokanda te na koya mpeto ya mbio na esengo. Natinda ki maluba pa ya kaminyo ya tata moko tuzalaki kuazala kusa kaminyo ya nani ya kazundu. Kazundu. Tato ya kana bakami. Ta kaminyo ya kazundu yaki. Natindi bino ne ba pigeon. Asa. Uzui ba pigeon. Parce que là naza ko yana nzela balubi yo kaminyo ya kazundu itutanaki. Bato bele bazuki. Ba pigeon na yo pesa ka boy chauffeur et puis ma ikenda ngabi koma. Bulanda ki amote pwana nini? Talaka makambo. Ata yo moko penda obi puissant moke koma moto abol. Na kasi buyebi. Tuwebite. Ye azate. Akende ki musala. Na ya kuli makamna moni na yidu. Onzoka wibi na lala na sima. Na baro na bini zona sima. Tasoro. Oh. Okoma nano ndakute yo tikana makambo ya yo masanga te. Foti na ngaite na bosa na ke barabara. Mwa mikoli. Na kumi na kiti na camion na tike sake fufuku na kutu na camion pwana mbongo ikoka kete. Tasoro. Na lubi na lukana na ya kulala na ndako. Na yiti na tuni na kwa wana mwana mbali moga nzinga yo. Ona yibi ipana ngoto za okeneza wate na busa nkuna yakala o iza kuna kote ya ngumba wana ya rubanyu. O zilanga na kenotika tukotsanga na ba. Ndakomba. Apesinga muna imono kona kansa kiziantia bana sasa iza kwa ndine. Na kote na barbo moko. Mibali. Nisa mwana mwasi mususu 10 wana. Na bana bona dingi na tapata mwana mwasi mususu. Na dingi na tapata mulangi. Ngapi na ninga utikira simata yo ibine tukura kya. Na bimi si 4. Jo 4 wana. Na bimi sira inga mo. Nandenge na lala ki. Ewa. Sansu. Nungwa kuzama bi. Lungo za mkuyu. Yo za fanya mkuyu. Kuzama bi. Ate. Uzafo. Oh, s'il vous plaît, zito nini. Uzafo. Okili mo bimba sansu. Uzafo. Ndima uzafo. Ndo baka ngenda. Naza difo. Ndima naza tente. Naza di tente. Ndo tente au Congo. Tente au Congo. Yo, Superman. Olande biloko ndeko na biso masumo. Cinema Superman ya kumi. Sasa hapo bobongi. Yambanga. Mama. Kamaladi. Ameliona komera. Superman ya kumi. Adikadi. Uzama vuanga. Uzama surprise boy nini? Uza kuyasa mukanda hata kutubayaka ngu vraiment. Natinda kimaluba na kamno ya kazundu. Na ba pigeon na Pigeon tata. Biloko yangwana. Mon frère. Boni. Sansi. Non, tika. Bandira susu na za tete au Congo. Ateti kwa biloko no kutanga sanga ba classe na. Biso batu yigula moto. Mon frère, chiko yu women na yebi ketangu kenda ka uzalaka na ba dizibana. Dizibana. Ukoma na ba kwa 17. Si 7 na mboka. 12 apôtres. Jomi na sa. Na 12 wana mwana kumbo ya apôtre. Matthieu aza. Apôtre Luc aza. Paul, Pierre, Thomas, Simon. Bongo Yohane. Jacques c'était. Na mitano etikali Non, pe les autres. bakumu. Bango 12 na pesa apôtre na ndoina. Sasa bazalaki aba apôtre wana mapambo. Mutra zwi mwana na ndoina ye. Yo ye. Usa na bakisi sengi wana. Pona 7 ulipozaki na 10. 12 kasi na bakisi sengi. Jomi na mibale bakombo ya pot. Mitano etikali. Mitano. Na pesi na yo pe kumbu. Ngai yo kumbu. Ndoina. Ngai azaka.
Azani oh azana kombo makaya zadi azana kombo mwana zikumbu ya makaya tuzalaki na biso lobi tuzalaki na report tuzalaki na na oyibi na line na bara oh na line na bara ya sima wa una sima kakao bana sasa na tuna bongo yipona kukoma wa dogi na busa naki bana sasa bazwinga pona yiba ya adresse biete na busa na mukala na kotsa na bara mesa na lade wana sasusi wana bakoma kobenga te musina ana kisasa masina musina msina wana bakanga msina na bana basimba tubinyawa alo nalali na bare nalali na kwiti lekaki bakena bango baketi lelo na moni bango muntu wana sawa na bare lamsinga bi papa nini na ibspirke ya yunga ma na singa na sima kote ya babumba bakazie ala singa kezaka na sima yango awa yo biso quartier si shanza quartier shanza mais yo pe bana nini ndawo kitobu dongi boy yebite kati bana nanga oyo bana ya bakuze nanga oyo na salon Morisette yebi Morisette tisusu Morisette Tambwe asawa na alimani yena ndeko na ye mimishi Tambwe Morisette oui Morisette sakenda yem datinda gifalanga eske ngapre na musana za kusana za television ya ankuleri na mandeko soki mandeko ya bandi ya video na bani tiko quartier ishanza mama na sugula takusugula usugula ina sugula na yeli ngai makaya bato usugula sasa fufuzi tikali na gari na isika tunakita ki mbongo kukaite Kota mwanda mna musate tota. Siko balibaki ndenge tango balibera ki balibi ko kabula ba okay na mbongo mkono. Atalelo. Lobi. Bana kalche bakenda. Basakari bakenda. Ba papi za bakani. Bakenda mputu. Ekanzi. Koso asima yakana uzaku yana yompamba bro. Kazi mongo pote moni tetala. Asa uzonga zeno mifie. Elmo huko na kama utasusu mbanda na yo kuna aza kikongo yeleta ya bisu turubaka nakidu kore aza usanga mbu na lubi mbu mini mume kwa na mbu ndoke shanza na mote ma muya kuisa kambe ko tumbaite na mabuta na kama ladi sana ile utenzani ya pesa ka ndenge nzambe ya pesi ndima ka ndengwa akambuli kuyaka ataka ni mukuru tala sara abutaka na kanike yaka na kondima te ndima papa nzambe ya usala solo vraiment ndeko na ngai boy papa lokolo zwidi yango tonga mama bobi papa bimangi netonga asaki mosala ebona mama aza nsima azokombola sa alukiki bulongo na bana vraiment Anita yo comment to koye biso hein ça dit ndako ya yo mama lobi na yaki na 21 bino madile langa bokoti afa mwana kitisa mapika na yo wana hein oyo komo matisa wana kitisa mama nazo yebisa yo hein bo kitisa yo komo lekisa moto na yo komo nazo na yo sokende Anita ko kansa tupo ko komi basi minene na ko beta e bongo Anita sala mabe ya solo banga yani na tikika na mabe na mama
aye kelele kinanda ko lelo nini nga nayebisaka bino bokota kako yebisanga Maman transport ezaki pasi lobi on a komaki à 21. malamu lokola bokomona nga mbanda na bino na ndako oyo malamu okanisaki mboka eza ofere odenge kaka fiere odenge kaka fiere okanisaki bisi eza ofere odenge kaka fiere odenge kaka sans souci odenge fiere wana na yipso papa ngana yo iwawa tobandi lelo te oui tobandi ça fait longueur ka soki mpona kodia nde moto yisanga monene na makakutu esalinga ngana tozalaki mpanga kaka kodia moto esalanga monene boye yo oyebi yango bien omwana ndenge nde toza kokutu bato baza kokatisa mokulu bino bana mike nayebi kodia neyisinga na monene na molai mais lelo esalinga mpasi awa mwana ya yo awa mwana oyo kobotama ya mwana wana nga nazalaki kutu te ayi komona nga ta mosu aza kokanisa naza moto efratata soki efratata oyo nayoki baza kobinga bana bino efratata ntango so akanisi nga afingi yo alobi ayembeli nga nzimbo na ntongo awa donc ndenge aza kobimana ndayembi ke awuti mboka uye ukanisaki ke kisasa mis kukipe te eza dibandi ya papa wemba mutu ayemba ngo eza na mutu ekayembeli yo nga nayebaki na bisi eza kinshasa eza te yo ozalaka na kinshasa ukendaki kanti yo osalaki nde leli quelque part uweleli kokende na mboka utinda kutu na eloko te na mboka okeyi natindaki bapision esikoyo pision nde na mboka natindeli yo bapision ekomi na nzela kamine oyo etutani bapision wana epumbuki nayebisi chauffeur wana ayaki bapision loka bapision wana omemela makaya oyo bapision wana bakende na zamba foti ya nani nayebi te foti eza ya nani eza yo to ya ngai obeye bapision oyo endimaki te me kulanda ye te soki ayenga moko na kubeta ye mpo ntango aza kobima na tindi ye be ngai nazalaki na likolo nayebaki te ke makambo eza koleka na se sans souci yo kozalaka babenga yo kombo wapi kai voilà sans souci sans souci kangubilum bon Malin katuka kangubilumbwe munene baki sami ditukenda na bisu na mboka ko frère ngato na ibise papa tire ya tinaye kele ya kutima ya mwana shubiza kutila bakomekako adinga kende pa ya jibe banda kubina kuno aswa sans souci muneni bon mboki ngijwe nga naza kuluba na ye awa ke bana nyonso akarte si bakende baputu sakari bababaswe kuno na putu akuno kusala ba miziki donc tishi nayebisi ye aza kukamwa nde ukikarte hivi kambala kenda aza kukamwa hivi vya kenda oya banja kuyapanya yo célébrité 100% kanti mwana benda kuya oya azalaka voilà bana banja kulubila hivi na nzembo na bisu wana tuzaya oyo nzembo nyinyi bana nzembo ya mbuga na oyo ile nzembo yangu yango oyo tubanda kubina bwendo oyo mukolo mtumelaka na nani na bayo yo tena bina oyo ndio kubina nani ngara buzala nzembo yangu nani shows nzembo nani oyo bana oyo ya mono ya tunda kubini yango ya zekana tuzekana ya mono zekana tuzekana katika yazeleki mabwa yazeleki ndesoka meli wana yaza dona munene tuzamba kibani bisumboka ko ya sexy body ngabingiro pala makamo msala ayawa aza kuliba ndenga lungu na mboka direct azwa kaka musala kana musala kana bise pana bise za diplôme bo yake mukolo nini apaterti mais yum de komite yo kati pona na tinde ki demiti yo nzoka ulala ki kuna apaterti abache yo kama sala di tu continue ba phase ngai ndengi ina zaibo ngai penda kuma kusala na nga make boy boy nanda uyo mutu
paya mutu me baza ekoma nango kaka kusala pa ya bato yokanzi kisasa misala ezali mama wa misala si kufa nango donc ekomi kaka fo kusala pa ya mutu et puis muntu wangu pe asala lokola yebi yo et puis buyebani baza lukula namonaka neti bandiku nango bakufa bango wana babutama lisusu ndenge bayambilaka nga vraiment ah non moni séance azo bon yo oza wana déjà nga ozwa sala malembe jugement kuna pana biso baza koluka centenaire mais yenga ndenge na yibi yo soki tsunga ekisasa ezwi yo si amesani na ina na mboka problème is makaya aza moninga na biso problème nini si awumeli na mboka esprit ya balion ya bamboloko ya banyoka moni na zamba wa mona ekipe lisusu ezali ubeta ndi azana bana ne bazeni fiwana ubeta ndi ubeta akabana ya batu azana bana tilubo zomba memanga pa ngaya kunibasokile kunibana kuyiba mwana nangai oyanga moko jesile kamaladi me ndenga beta akazaneti makakila mwana oyanga kinda France wa abitaka afufula akazaneti makakila donc natali bome kamaladi me nakipate memanga sala kalene mio kikamaladi na biso ibadile yote yomo kuza kuita ngana kukende na kukuta na patron na mama na ko proposer bango keno na na kamaladi moko asambila kana yepe na kukonsilo makamiko za la kache kumona bupona assassin zokulubinde assassin bakukanzo ya kumaka bato kamba kuna kusolula na bango bien ekusimba kaka apres nakuya kusignale na jour na juyo ukeba moni bazana bango ibelite kaka mama tata bana ibali ya basi na mwana moko mwana wana za mavuango kumonika nzoka mwatala na zawo yana kutana sasa mwana we Brandini abusani ngate bi nani sio kapanga Benjamin Mungulu nani sio di nani yo tato yetu jieni yo turangene na kanse na yoro wana kota hizo akenda putu pia kuma paste oyibaga te yo ezien mukulu ezien mukulu depuis long yo ke kuumile na mboka zala na yo na mboka ejeni mukulu si akenda putu et puis akenda kayaka akenda te oyibe mboka za Ferdinand kote wana ya Madidi kote ya sweat putu zala kaka Madidi na Madidi baza babinga ngo pays kare ya Skylab bana mwane fo pour aider kamaladi na biso azali ya biso yuka yazala kama vuanga mingi so kuzimu salad biangisa mama na bana ayena bana alors te place wana ndio oui jamais menga 10% na kufu teka tusolata na bar ko buzata na lokte kaina zena na yaka na mbongo ba yambanga na bar na ba sasa na bil ba yambanga na bar na bibisa mbongo dépense lala na bar yo lala na bar kazi bibisa kitu na lala na bar ba yaka na to donc ndengo za kulubana na kanisa muziki lala na bar basi sanga mbongo tutoke pesa ngata sasa sukuza miso clarité ya ko pesa tulinga mama na bana te na utona na bana mama na mambo elipenda ti akuma kuteka fufu mengana naza kuzonga na po watu umele te kuna na bar banzimbi sikapiza isaza kuna dingi oya pia bana nde mikolo bana nde ngana umuna bana ngo bana ba baby sit dance ba bebe mikolo kuyena mulo dance komi kaka dogi shoki boyo ba kukenja boy bango nyo dance mikolo dance bebe jabo mabina ya chambre ba bimisi ya kwa kumambo ngebite shoki ba kutanini na chambre ibebi mikolo ngana wanda kulongola lita bebe mumbo mumbo eyoka zangu bine malupa likolwanga nyoso yangai tukenda baba sasa usi nani oibaga kenga ipe mwana zana kutwa nanyo bonjour hein bonjour hapa banita ya wapi uzama msala
nazala mwana mosala me nakota na famille. Okota na famille. Naluka nita na tika vida pela. Papa bisa peksenga miyibi bakota kata lupango. Ah. Soza muyibi yangi. Oza siku na nga koza muyibi. Oza muyibi te. Ah. Ozo seka. Mwede sia. Naluka nita. Na tika vida pele uti abengisi ya partir ya mikilia. Anita kufati. Na ba 5 heures wana kufi. Toke kunde sikoyo, toko kunde bien dimanche na ba 12 heures. Abela ini. Abela yi kaka maladi te ya. Anita kufati. Bonjour. Ça va. Natika vida pele là. Merci. Et où tu es à partir de la ligne? Poudre te. Omega. Oh, il y a la maison téléphonique qui m'a réalisé. Pas comme on a coin caca. Merci. Oui, vite, oui, on se merci beaucoup. Nous avons un Ok. T'as bimisa. Nani ko bimisa sia. Bimisa Omega. Oui. Omega. Nazo ya poudre tinda vie d'affaires na kena na kosolo na. Nani poudre? Yango batindi. Mama. Nazo ya sikoso ba likinga yese nazo ya. Tala tambo la pesa ya mbote yese ka bosa na biloko na te. Asala bisaka te ya nango yo Kisaka kuna kende kuna yango na kopambe. Mama. Yo mona bato ko ba camarade no tande nga sala ko la nyama zamba. Longo kuna. Aye unoka samuku seleke ta oke malu. Yo. Ba pekisa. Mama. Omega ni kamoni ni kuna na kiswe. Na waswaye mimi. Kasi mwana no oyo te mama. Kisho sa zo finga ngozo mona ngeza normal. Na finga kamba moko ya betinga bamba le poani. Soka zo saka nga na kusaka na te yo kende kakune uyo uti wa yo fana kana na ndaku te yo yeseka na kata mpango sikwa peti mungu ngekewa na mele akeni na le chambre na yo ba mesenga diamba banda lobi ndenga za mama banda lobi asukoli tozo mone awa mwetenga solo na solo mama ba mesenga diamba nani wana lisusukuna namna yake ni wenze mama ngana oboma mutu bamesi nga diamba bakanisa nga na oyeba te nani mwana bonjour maman. Tena ina tala Anita mama. Aza pepe ko yetu swa. Aza. Wana nani yango? Nyaba zamba ni yango ana otenga cheba. Mama neno mwana. Makila. Kasika garso wana we yaka bibi muke badimina ni kawana. Oyo wapi? Oyo mwindu wana so wendo soki wemba soki nani? Wemba yako kani papa wemba ye. Sia. Ya zo do ya liko yoka te azo yoka te pona ko chama ona sina lobele na sina finga zo continue. Nazo ko finga nazo finga ele susena. Toke sukola. Toke ko sukola nzoto. Toke ko sukola nzoto bon. Oh. Ya, elo na ko neko madam. Kaka yote. Zela zamke. Ndeni sera mo. Na ebisio maomera salinga na porte. Mama. Ay pourquoi yo landa mama za neka. Tiens na niveau na ngata. Sala calme lo ni na ngoso banga. Ngana za donga na za mukolo wana nga soki na lobby mama kitaka maloba. Soki na lobby papa loba esute. Sala calme Anita za na ete. Aza wapi? Anita za tokina sina na l'exo place aza. Aza quelque part. Aza ni musika sala l'aise. Na buka na ki mabemera tinga na batamo. bayotikanga kala mula batikanga mama na ye mbangu mpe boni yo kuna te do ndenge eza ko passeport na si nazwi na nga problème ezo kose pose ezaka makambo kaka ya nini ya visa te mbongo
tina ki mukete yo ebi te na biso pour nos passeport boye donc bon on a nyoso ke deki na passeport donc il faut tina ndé visa siko $500 hein est-ce que ngende kozwa na ke de lobby ça va donc yo tina lelo lobby na ke kozwa. Ok, merci chérie. Sois sage, hein? Pour donner un bisou sage, ponga a fidèle na ebisio. Ça va. Je t'embrasse chérie. Ah, merci beaucoup. Combien? 5 000. Et c'est combien? 850. Eh, il a pris 850 kaka. Tala, n'a pas repris sa vie d'appel, elle n'a pas qu'à la mort. Comme ça, que notre n'est pas bon, il va Omega. Petite sœur, maman. Chérie, voilà, tu as 850 Omega. Ça va pour moi, mais ça tellement non. Et moi aussi, regardez. Nina. Et l'autre, tu es comme aussi bizarre. Ah, c'est la candidate. Tu es la célébrité, hein? Nina. Oh, mais Anité, non, maman, c'est la célébrité. Yo, peux venir maman Zalakate. Peux venir grand frère dans la photo. Tu aimes ta benga qui on est correct. Pour moi, c'est la maman, on est pour la cette na. Ça va. Anita. Non, c'est ah, il faut nous aussi pas. Tu es slip. Mais na bien ah benga ngo ah. Qu'est-ce que c'est ça mais ça pour mon téléphone. Il faut nous aussi pas. Bon quand on au maman au courant que nga quand même fona ya. Yo ebi no maman ndinga za roki pakete yo talela kandenga yo. Talela kandenga. C'est comme maman ndeni. Maman ndeni. Ça nous to comme na autre bail. Nani grand frère a bengi. Abisinga bi atingi $500. Na que nous avons lobby. Lobby. So ebi si maman na ebi sakio. Marame. Mais ebi sakio na c'est na biso zakuna. Famille ore zakuna. Akipa Marie-José Bamato, moi c'est Lydia. Bah écoutez une famille c'est l'ami déjà kuna. Abelé to on balana, moi déjà bon bah c'est pas kuna. Oui bisi eti. Malembe. Bonjour, monsieur. Votre madame. Votre madame. Ok. Maman. Aujourd'hui, elle est heureux. Té. Nakendaki nani kuzwa mtu Yo. Ah, ye. Ye? Eh. Zina na kiki, sans souci. Là. Y'a voir. Dis, mets ça là-bas. Hein? Mets ça là-bas. Mets ça. Pardon, maman, pardon. Bien. Mama muto Comment on vous appelle, monsieur? Ton nom, c'est comment? Ton nom, c'est comment? Ton nom, c'est comment? Le travail entier. Sans souci, ma Anabakala, à Kambalo. Hein? C'est ça ton nom? Non. Mais c'est quoi? Bazako Bengunani. Ah, sans souci, Anabakala, sans souci. Ah, sans souci. Oui. On a véritable comme on a. Anabakala, Yambuka Anabakala. Tu es marié? Non. Tu n'es pas marié? Ah bon? Tu n'as pas aussi d'enfants? Aussi d'enfants, c'est fait donc maman, même quand elle travaille, en fait dans l'ambouka, c'est pour quand
C'est pour Nambuka à revenir à travailler à Kinshasa, c'est depuis longueur. C'est enfin déjà 20 cm point de cuisse. Or que à dépendance, moi pris à dépendance avec le Nomomba, avec le Kamitatu, avec les Bombogo Justin. Ah, tika maman. Mais papa, nazo tu no makambo wana te? Na tu ni soko yo bala. Nakubala ndina bana na bana puis ozana bana bon. Bana baza 17. 17. 17 bon. Maman na bana na yebisi tout tika. Abui na ye. Alobi yazan nano. Azan moto. Oh. Aza pas so moni ya. Wana kana mwasi moko papa. Ah. Bango na ikolo na bango production luko na masango. Donc Aza le Corée, c'est un femme Corée de Mnogambuka Mususu na bala na même na mbuka na bisu Aza Musawiri. Musawiri. Ah bon. Na tobuki na ye bana tolani si mbula na mbula mwana momo. Tu bana na pe bozienne. Maman na mbuka distraction. Ya wana je vais mourir. Ah. Tu veux mourir pourquoi? De quoi de fin, de travailler qui ça jusqu'à Mbaramongo y a à l'appartement de Kandanda à Landing ça. J'ai travaillé avec les centenaires ou bien les domestiques ou bien les lavandés. Ou bien ce qui fait donc il est I love you. I love you. Nani? Oye bil kamu wana olobe. C'est grave. Mobana ngasuka yoki yango benga no sasu. Ouais. Ozola bolinga. Ti. Molobi I love you c'est quoi? Tenadinga mwasi nanga wana mingi. Ya wana tubuta bana 17. Kudu na projet ndenge za wana so kana zoom sala. To baki su 3 fois isala chiffre rond. Papa na mbongo oyo kozala musala ndo ko lesa bana wana 17. Baba baza na mbuka. Kuna na mboko ya na problem te hein? Kuna mwana tana ilanga na ye. Ilanga ya makondu. Ya wana zo bota bana ebele ndenge wana kwa basala ya kabino misala. Oyebi ke na mokilo mwana aza na droit ya kosakana aza na droit ya kosepanouir. Oyebi yango bozo bota bibliothéra pourquoi? Na obuta lisote kasi. Papa oyebi kosala musala nyonso. Ngai awo oyebi ke moninga na yona asalaka ya ndako aza musala domestique na nga ndako. Bon awa nazako na linga ko engager sentinelle hein? Oui. Na sala. Mira masala. Ah, ça c'est bien. Parce que ngana ninga mutamela masanga te lokola sosala azo kengelanga parce que sentinelle azali moto ya kengelaka patron na ye. Ye moto akoyeba pasi na bolamba patron na ye. Oso sa sécurité. On azalaki soda kala. Ah, ozaki soda. Na école belge. Na soda na école belge na sali na Belgique ki soda na ngai. Na sali su na Finlande. Na sali na Suède na Londres ki soda na ngai. Ba soda batuminda ribusu bazwaka na putu ngai. Ah bon, bino bokena na tango ba guerre hein. Na tango ba guerre ya 10 17 40 45. Na 10 17 na 40. Mais yo 40 45 parce que à ce moment là yo ko ya la mais 10 17 na âge na yo na moneli. Maman a dit te na za. Bon, ça va, on peut arranger ton peu sur quelque chose. Bon, soyez sérieux na ligne musa na ngai etambola malamu kokota mutu pamba wate. Avant mutu akota na lupango yo il faut tuna. Merci. Maman. Pour la salaire maman. C'est là na. Bon, pour la salaire. Dengue wuringa. Ça va, na okope so les bandeliers, ils ont toujours essayé moko boy ata $30 hein. Ça va? Mais c'est si matoko tala ndenge oso sala musala malamu. Ça va? Bon, pour bandango lelo. Ovanda ka wapi d'abord? Ai, sika ngopi busanenga. Bon, moni nzelo ya ropo ya ngambila. So uzuro pa ngambila ukatisi ukumi na bifrigation. Holandi donc Holandi uzugos. Ukumi na victoire. Bisu tubenga pa bisu tumesala nzela ya makuru. Makaya uzuita la maman. Uzina ngo mupanzi bui. Allez. Makaya. Ubaruki. Yaka. Bon, so ukumi kaka na ropoe.
papa ba explication wana nyonso nazoyeba eloko moko te uzungi nalibaki nini makambo azalakisa mama ko malobi avandaka wapi nasona mbato nasa kotuna yo so baluka yo mpe mosusu avanjaka wapi nasona mbato sona mbato si wewe sombaro papa Selembabo 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 aveni nini aveni wana soki mwana kitata soki mwana kimama faizala vondolo lubaka vondolo yo yebi kuna numéro combien ezalaki 13 mais basanja au 31 ça va na leo moko nakubenga kuna tokoma na kaye merci mama na panda kuna bakula nadia mingi te pesa ye café na boke doa lipa epa ya mama ida apesa olipa moko ya munene opesa ye na te funa wali papa mama ida okuzwanja hapo uzamavwanga yo nga musale zukubali amabuta ngaye Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de victoire, le nom qui libère, le nom qui libère, le nom qui libère, le nom de Jésus, le nom qui console, qui console, le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui guérit, le nom qui guérit, le nom de Jésus, il est solution. Solution à tous nos problèmes. Aïe aïe aïe, élevons le nom. Aïe 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 aïe, élevons le nom de Jésus le roi. Aïe aïe, glorifions le nom. Aïe aïe aïe, glorifions le nom de Jésus le roi. Aïe aïe, acclamons le nom. Aïe aïe aïe, acclamons le nom de Jésus le roi. Nakombo na Yesu.
l'émotion. Ah, c'est Jésus, mon Jésus, il est merveilleux. Français ne va comprendre. Français ba niao. Soki ba niao te ba puku. Soki ba puku te za français ba pangolais. Kala se musa ko te sasa na yibite. Français ndenge ba za ula kubino. Bon, yo ba français puku, français pangolais, pangolais dal ba français. Bon, comment da biki? Biki ongo de za buko. Comment da papier? Papier. Sonika. Kichas. Kishasa. Kichasa. Kishasa. Voilà. Afrique. Hein? Afrique. Comment on dit monsieur? Sans tenir compte de l'orthographe. Afrique. Virgule. Hein? Virgule. Ah. Virgule. Ça veut Virgule. Bonjour. 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 Ah, comment il a sali? Ah? Ah. Você se vai na cadê como mama? Kamata hasi. Mais comment on dit? Hasi mais. Olha como mama teu do bana. Banda kasi kamata. Uzao yibi. Na déjà Kishasa. Afrique. Afrique. Virgule. Bonjour. Bonjour. C'est moi-même. C'est moi-même. Qui vous m'a écrit? Je ne sais pas même. C'est moi-même. C'est moi-même qui vous m'a écrit. Non, corrigé, hein? Qui? C'est ça. C'est moi-même qui vous m'a écrit. Non, comment vous appelez comment? Un lettre. Qui vous m'a écrit? Alphabétique. Qui vous m'a écrit? Pour l'amour de quelqu'un. Un lettre. De quelqu'un. Sinon, comprendre mon temps. Enfin. Ah, on a dit ça, série d'amour. Yo enregistré on a un nom. Bon. Ah, on a dit ça, série d'amour. Point. Nazum Sara. Ah, on a dit ça. Série d'amour. Chérie d'amour. Nazum Sara. Sara. Chérie d'amour. Chérie d'amour. Nazum Sara. Nazum Sara. Il y a sécurité. Nazum Sara. Il y a sécurité. Oni. Nazum Sara, il y a sécurité. Na Oni. Hein? Oni. Nazum Sara na Oni. Na Oni. Communauté européenne.
bandimi yango comment ndenge nayebi biso di communauté européenne bandimi yango Communauté européenne bandimi yango Communauté européenne andimi andimi ministre ya travail na Finlande atie loboko andimi ministre ya Finlande atie loboko ministre ya travail na Finlande atie loboko ministre avec des M quand on est ça tenait code de l'orthographe écrivez aux Ozaoyuka comment on a steno ce que vous avez non comment on a nini na français bon comment ce qui fait donc un point virgule ce qui donc Talabana regardez les enfants Bumba Ban tiens on a maboko ya kulu regardez pas un salaire de l'enfant. J'ai regardé l'enfant. L'enfant est comme jardin d'enfant. Jardin d'enfant, regardez l'enfant. Talabam. Regardez l'enfant. Voilà. C'est quoi yo? Mon toit pèse un msarawana. Makaya. Ah oui, oui. Makaya. Chérie. Tu as pu wana. Makaya. Chérie. Chérie, je vous t'aime. Chérie, je vous t'aime. Je vous t'aime. Uyana no presete zira makambo ko makame. T'aime uyana no presete. Makambo ko makame. Gouvernement pi andimi yango. Uyana no presete. Makambo ko gouvernement andimi yango. Gouvernement. Andimi musana ngai. Koma oyo ngai. Naza kulibisa yo. Bana. Pas wazana simana. Bango bayibi uzana mpaya wa. Bah puis gimga. Continuez. C'est le fond qui manque le moins. C'est le fond. C'est le fond qui manque le moins. Le fond. Qui manque le moins. Un riche laboureur, un riche attend son prochain amour. Fait venir ses enfants, Nambuka, les parents, ça témoin. Qui sont dit là, maman la banne, Zala calme. Point, virgule, pas ça. Zala calme. Zala, Zala, t'es Zala. Ça la point d'exclamation, bâti ça mon point de chapeau, oh bah tiens, ah on a chapeau ça là. Oh. Zala calme. Pas ça signé. Calme. Signé. Tengai mo signé mokiri mobimba ça souci anabakala munoni yako c'est ça. Vous avez frère Simon on a dessiné mutima. Vous avez dessiné moi mutima on a dessiné. Mutima est côté fresh. Et tant que c'est makira mais good de good. Mutima, moi mutima. Boa makila. Makila ya bleu. Makila bleu. Mutima. Flèche. Côté fraîche. Et tant que c'est makila, c'est l'amour. Ngoa. Nandubi na ibu. Tuyukanaka. Suku tuzuyukana tikisa na 40. Siku hiyo sakoshi. Mbongo salaki aweke wapi? Tusaka kabisa misatu. Nini wa? Mbongo. Mbongo? Nani bakidi? Yule kimavwanga. Nduki. Tusabisa misatu. Mbamo natika kyara ya nguba wana nateka kiwana. Nateka mbeka budia. Nateka nguba budia. Siku hiyo penda kuteka tususte. Tuvana. Bongo mwana na yo atinda. Sadile ukenda kina mbiku dulu ale wele gwana ngumbu na kai kuna ndingamu tunayibaki. Maleme. Yuza la kasuku saliri kambale ukumi kaka yona yo. Dia siko dia. Dia siko tukudiate. Tukudiate na. La vérité est de la monde. Ngana lubaka vérité. Lubi kaka na lungulaki. Lungulaki na sumbaki sigaleti. Yale. Ime
olobi pe bien ulongola kizalaki ya yo utu yanga mais lele wana yo zalaki te ale yango wana sikoyo naza koyebiso tete a tete kimona mese yo nde kaka moto zwi nyonso ndoki soki tozosala boye mpenza tata kuna akuyoka ngo nakuyebisa pulude nakuluba ko yango wana mpe oza komona makambo nyonso eza kopesa manianganyanga eza kosimba te mpwana kaka yo sambilaka descendez votre cœur sur la terre allez oyo ngai mpe imanta ango banda ntongo tudie ete na descende kele kafi kusalama awa tukumela kafi na moi soki biloko akudia ya te tulali malamu kaka yambule kaka oyo oyebi yango wana mpona kobimoluka ta mosala olingi te lungwa misi elipaya katuka nge misiel awa misiel misiel naza komona uyibaki mbongo awe iyo eza ndio uti wapi tata ngazi mbongo te mbongo ngana moni mbongo tate mbongo iya za kuluba nga muntu na yibye uti wapi mama ngana uti na maison de communication kuna na uti solola na yaya tona dosi kwa lamba banda na mona ki garçon mo bayaki na vida pe alobi ni papa nyek alubulibuli ye mto yibi alubulibuli tozaka bososo betinga osimo mo flatter fatinga isu mama mbongo wana pe yango wana ukendela kitike nauti na maison de communication kuna na tona dosi kwa bilamba garçon wana aye apesinga vie d'appel ayesinga boza ya na poto nga bien comme ne pour de décharge na ndimi ayebisinga ote tokende lata boye tokende yango mona lataki na bimaki sikoyo alobele nakie kuna boye tosolo na yaya alobele papa sepelana apesi mbongo sepela mbongo asipesa oya yibaki pesa na mbote mama pesa na mamona mbwa mafuila mbote mama ngana yesu pesa mbote ngoja pina mwana atende pesa ko yaya mbongo te yaya alobi abi boye akoya dimanche tout s'est préparé dimanche vraiment là 18h abiya dimanche abi tout s'est préparé donc pour place nous c'est peni mabe abi doya c'est-à-dire il pesi na ye loko moko mais kasa ko diani abi boy na 4 semaine awa peut-être moi si mo boya a ti quelque chose enveloppe mbongo $250 mame bon soki mbongo wana ye lukena masina lusumbi nkombo kioketa kuiza kakale kibota ali yango wana kudia timu kola kuzu akudia nini sokage akudia nini bongo zalaki awa tata na yo ameme papa kuja kumona mopese nga pinisha kutambula kana siakosi ngwala Michel bima ukomona kusi fengeni na mbate papa yo bibi ki mama mtu akoma olesa biso najua kika kadiji na sumba kishikale mbongo poto eyaba nangoka na manevre lubila lubila kuna yuka kata lubila papa zianti bon usala komelesa te allez je m'en fous c'est moi c'est moi qui je suis responsable ma fou allez lele na balaki yo uzalaki fiendwelo tala mkutu lele bandaki ou oye munene allez tu manques votre mari moi ça va tukuyiba nani azali mukolo responsable de mon Dieu ici dans mon village un projet moi bien en tout cas ça c'est bien c'est ça l'amour hein ouais chose moi bongo pour songer à trop pour singaza ba projet mo noble pour na yo yo pesa te que sur la personne bongo au sakana pas il faut que bon malamu ah non bongo eza pas moi grand femme so na zo souffrir pour tinte la ngambo so nga siko batindeli na kati mo na peso mo ndambo ko ba no sakana bongo ya bien comment tu ça
Pour la souci dans les bosses Zaki, bata poto il fallait passer la famille kuna. Hein? Na téléphoné Marie-Josée Lédia. Na ABC, famille anité za kuna. Ba beaucoup tana, boye bana pour les ngana oya déjà mon que zara. Vous me du tonnerre. Hein? Maman, ah, ça j'adore. Oh. Oui, mais qu'est-ce qu'on a séparé dans ma casse et calme beaucoup. Mais les autres qui ont proposé au cadre, donc ils ont cadre moyen ça va. Non monter. Hein? Awa moi na poto nyon so petit poto. So komi awa na mama fala ite na lemba seki oyebeki sasa mo malamu te. Ouais. Vous savez bien tout ce là. Lembera qui donc commune moko donc et va ta mayele. Ba ebi pe ko lamba wa. Oh. C'est bon oui. Bon bon maman la mana olia na olia te yo za. Et quand ça te na presque plus na zo na manda comme ça surtout on appelle sur moi $200 wana. Changer les enfants, Te et changer te. Hein? Changer mon nom, changer te. Tu n'as pas sur $200, moi on salade, tu vas tirer à 300. Na pesa ta ba penda munanda ku ta la kaka ya tindi. Hein? Bon mon yo zo c'est une injustice. Oh, injustice nga pesa 200. Na ko pesa sunanda ko ta mo. Yo nga pesa combien? Il faut 300 je descends. Ah wemba. Ah mais soumission, c'est ça soumission. Il faut ta soumise. Et bon on te ces amuke. Bon, la 5 merci quand même, mais nazo idéologie ok, dorénavant sous $500, il faut payer même 400, 100, oui. Yo to kimi no mbango to ça lo to payer $200 pour bon discuter un peu des choses. Mais ngano to kimi mbango te, ça cadre quand. Te wana za grand frère ngati. Nga kanisi nde yo. C'est ça la chose na raison ma mais quand même. Tu raison na ma bête. Ba pèse lo que c'est belé. Ah. Bon. Même papa pardon, na kendi. Ok. Na so nganda kuna umbelite mama. Te zana wana. Zana wana toujours sur le nom. Yo ki yo ozala course ça. Tala, ata yo moko. To utaki mama ofuna ye mama ko tamoni ngati na bimi mama na ke. Na so quand même ndakute. To kende. Ngamo kende kuna mais il faut n'est-ce que faut le voir la maman déjà qui non papa wemba aza prêt. Pas j'aurais déjà la valeur de la famille. Maman azoni wa comme donc il faut qu'on prépare madame. Si vous devez savoir que bimsanga bolina so nganda kunoki ozo ko libérer ngana to moi que maman peut se payer ça été. To va non que ngamo na yebi. Mon qui tant to vandi boye uzako mais et le mot ya olia to. C'est non, c'est là. Na si na te na ngasa surprise mo. Ça surprise mo. Désir. C'est là na wana. Oh, tu vas pas. Non, elle est bien en cuisine pour la table de Balambi. Oh, il y a que maman fallait à Selinga une grande surprise. Mais c'est que plein de bébés, je suis l'escargot. Obi ki nazaka mobo, maintenant na lia moté na sur alors que ça rabilo na biso. C'est là. Ba ça moi wa? Oui. Ah. Na commandé yango na makemba. Di. No man hombe. Ouais. Obi ko sera peu surprise. Ah, mais baki. Moi qui ngali bana ndi baguna o. Yo ba ngali ya bembe. Ah na lia moté. Tenga na DJ Kolo na yo. Na yebi. Pusi abata balamba après c'est bilo no ba province nyos. Tout. Bona limbondo kutangwa maboke ezala ya sombo ezala ya pose ezala donc yo ebinde seko yaka a mingi yo moko non bon parisien tant bayaka mais ça awa ebo ebinde bana mablo nyoso na mais kena cuisine au mona ke bana yo non Bien, Makai. Deni. Yo kaka, tumoni kisasa bako kuna yo azo na msala. Kuna yo azo na msala. Yo sirisi msala. Ngatena na sisite. Na kujunga bandumbo ndengu bali kwa kula mengi. Oya kuganga lelo kubamba isani simana senge pado. Na lingine ni sawa leo.
sans souci ozali camarade na ngai ndenge tuyibani na ewawa camarade na biso nde motika biso na kisasa ndenge kaka mpo oyo kokutela biso alors yango nalingaki toisomi omoni mosala ezali tata na mama ezali tata na mama ntango so mpe ekomaki noko wanga tete ngai nayebi yo oza mavwanga ngai nayebi yo oza chapale natika otika omoni na chose ndenge baza balubaka na bango te tata wana alubaka te mama wana ti omoni aki yango balubaka te omoni balubaka na bango te tata na bango aza wana alubaka te oyo mabindele akwea na velo kombo na yo kiswesu nini ko abari wana wala tiako parake babinga parake abimaka dibanda tendenga za soka itaka wana pegisele ma tiako parake wao wanga teti conseil ngana utala yo uzalaka soku meli masangala uzongeli makambuni wakalangana hivi kisasa sasa ishaanza oyiki tata musala zali tata zali mama azala kabinoko ngani ngamba zali binoko tosa bango ndenge bango kizengi wanu za kumona wana azana mundoko oyu mona za kubaluka kula choke wana ke bana yuna mwana wana azana solution batompaka sainde ngazawa azana solution adia bato ngana ikaka ke azana bazie wana izala na yemo kuna biyo bomesana ngai pende zana ngana usala mikolo yote maubu saleni na kubuka panzi wana po bataka ngana yuka kana batakati komkomsula ke kuna bakangi na wezi na bango yoka bana kusala soki mafuanga ni ba bien mwana na mbundo kina yesina wana ni ile kime conseil nganya pesi yo yangwa na yoki kuna mutato conseil nganya pesi yo yangwa nake kusugula basanya oyo pesa na pesa biye na mwa para ke wana iya za baluga ndeka nazopesa otuli oyo mama osokoloza na mobali na yo likambo nini mwana mobali wana ye akawa epe akobima boye mama nake kaka awa libela lelo okomoya na basolo nasanga na ndako anita vi nini wana okomomene mwana na ngai yoni tozali na fiance na yo malamu toso tomela masanga mama narepetelaka yo yango mikolo nyonso mwana yango ningo olakisanga nini okomoya na bakwiti na ndako obanga nga te biso te mama nanga na bakwiti yo so na ndenge olinga kowanga na makambo ebongo vere moko nde moto olangwa nango ekolongwa vere moko ekomi vere mibale elongwe vere mibale ekomi molangi mobimba nalingi bizaleli wana te tokoyokana te anita na nga tokoyokana te oyebi na kobeta osikasikoyo elo oni tokokamwisanalobi olongwe mwana wako nazoyebisa ozokende yo anita nzambe na ngai nakosala nini mpona mwana oyo pene depuis oye ana musolo na yo te nga komona nga Anita nga Anita naza mpe kamona alipasa na nga oyo mwasi wana namonaki mokolo wana ndenge ozalaki kobina na ondireka mwa feti soki sengoli ozalaki na wana
bon nangi omoni ndenge naza awa nga naza moto bafaire mingi bafaire nasala bamakambo mingi donc bato bayaka koluka nga a mingi donc naza moto moko nayebana po comprendre donc ndenge eza awa nakopesa liste bato bataka koluka ngai soki bato moto aye koluka nga moto nyonso oya koluka ngai kolekisa epa mama te oki ozoyoka loba mama donc moto oyo aye koluka nga kolekisa epa mama te epa papa te epa omega kaka oke oyebisi omega motu boye kombo pointe ayaki koluka ye boye na bopesi loba naza na kaye te mama nakopesa yo liste kasi yango nalobi te nakokomi koma bato wana donc soki otosi oyo nga nazoloba okosepela nakosala okozala kitoko nadoleso kitoko ocomprendre donc yo ozwa kaka je kaka tioma quelque chose nakotataa eloko moko ya moke nazozie donc yo ozwa je kaka mpona makambo nazolobela yo kaka donc yoka onga nazoloba kaka yosalela yango ocomprendre bato wana soki bayi nayebisi patron ke motu te ayaki patron te patron te mama te omega soki nga naza te omega lipasa meka ye wana meka omega ocomprendre bien soki oka bien okosepela ocomprendre mais naosimisa mo eloko moko boye bien oyo eza nanu promese sosali bulono kitoko kolia kitoko simba 500 francs eza wana yangai nano osali eloko te donc wana kaka melaka mwa kafe no ya bongo comprendre merci mama ngai na bon na kombo na ngai bayebisaka bibi kombo nani sasusi sala kondanda na bakala kikumaki nzambe yande mutu bon nakainga mona kaka sans souci ça va sans souci hanabakala kikumaki nzambe yandi mutu virgule point nyoso na kombo na yo na mwasi na ngai iwaso ivirine ana mboka to ala na mboka ça va bien ça va bien na liste na bara mulkore to so la liste tuka papa tunasepeli mingi ndenge boya mbinga kandi nayebisaki bino kikelo nakutana nayo po omoni biso tosokolia moya kobatamaka eza te nde nakutanaka na mami tosolola bina wana ifo mona noko yango nayaki lelo nayemi elomo moko ya moke ata de casier na mwa mbongo moni oyo ezango premier contact na boyi na osala bamvelope ya milai yo oyi na bafamille te oyi kaka yo moko bafamille wana soki na ye ese bolambi kutu te bangola soki balie te ekoma lere mosusu toboyi mwasi wana olie te wana ngai na ya nonga moko bafamille baza ebele na famille baza ebele papa lokola ezango ya mbala liboso campeur oyo ya kodiskite eza te mwa moki oyo nayeli bino ya bazwaka na mbongo te eza elemo yo olingi ni dola nati kashi awa nati wana kasi nazwi te nati wana kasi mpo apesi epa na ngai te bosengi nga mbongo te bokomeleki nga mpe mokanda te na yembala liboso na peso mwa moke bomela kaka bokilo pardon toboyi te nayebi ke eza esengo mingi na balisa mwana aza kaka mwana moko na boti malgré papa na ye aza te akufa mais toza na yeya na nga mobala aza na ndenge nakendaka libala partout nakendaka nde osali mwa geste obi oye présentation bongo ata mbongo papa bongo tokozwa kaka boye bozwaka ndenge nga mpe nayebi te na ndenge yo shari boye ifo mpe biso totarisa na noko na yo ayi na poto wana jacqui de piolani emibisi soki ayoki babiloko eshalami boye akozala na esengo te en tout cas noko makambo nayelaki lelo en tout cas yango ya kozwa nanu mbongo bizola te mais tuna nanu mwana na yo te yo kozwa kaka mbongo oyoki nanu oyo kasi ye moko moto atarisaki biso mama oyo ayi nani epa na yo simorongani na yo te osengeli na ye te kozwa mbongo wana kasi pesa noko na yo kamata mosoro pesa ngai mpo ewuti na poshi na mobali na ye
mwasi ni ya koyi kokotisa biso moto oyo ayebi te na kati na ropa mama oyo ayi mama waboti mama bantango yo obimaka la mwasi na yo papa ya solo oyebaka nga te moni kobatama te nazala ta mosusu tata mwasi ta mosusu dala yebisa merci papa nasepeli mingi esini osali donc eza teke lokola oyo kosala présentation awa mwana na ngai obimisaka ye ozongisaka ye ba air tardif papa wana nde tokolokana te présentation elingi koloba teke bimisaka ye mikolo nyonso ozongisaka ye tardif ti ya soki oza na besoin ya mami ndenge oye lelo boye nasepeli yaka fanda bosololi na mami naboyi mwana na nga azongaka ndako butubutu modele na edika mwana nga nalingaka mami atambolaka butubutu te okendaka ye na banjera te obotelemi na mosika kuna baporishe bakangi bino te jamais ndenge wana te merci mingi toyambi yango na esango tosepeli bon noko natiki bino merci toi tu restes bimisa ye kuna banda bon noko ata na pokwa problème eyi te osi ozwi nzela ya kokota na lopango ya fo kolobaka mpe makambo mosusu mobela mwanaki mpe so mbongo na maboko boyobo kilo estce esalama mais ayi ye moko te ndenge mpe na mbongo yango te koma explike ye akoya mpona makambo ya mami aya ye moko esalama ata présentation yango alobi aboyi koyebisa famille akoyebisa bango akobetela bango lisolo nsima nazomona eloyenge mingi li makambo na mashanga atiki mashanga si biso tokomela yango biso mibare te mame ngapizawo na sangwe ko soko mpaya ya kumelana nini bavele nyonso basilisi yango na kuteka donc uyu fo ezala kaka nduki kaka wana kulalela angene kaka ye amisela masukali na bomba kyao basi baswaki ha defate mama osisa damo ezala te baminde bozelanga nga nazoya merci seigneur jésus kumama lao seigneur yawe bosisa te ko nabi bosisa te nga na oya olia mama monsieur ngapela kata baputuvile kaka boye monsieur mama mbandi motu te mama sepela we papa mama benga papa munduki mama sepela mama na ngai ye munduki ina baluka nanu boye Michel baby yele putuvili nini mwa Michel bandi mutu putuvili papa putuvili ngana bi tunai aye kaka nguni abandi deja manef la papa putuvili papa putuvili ntango na bino ya babelge wala wala putuvili putuvili ngape na okay putuvili kamata ye tokende na l'hôpital oh ngala obela te papa la sino ngina obela te na maladi te na normal bongo mputuvili uza kuluba lubaka sikulu tangu tuzala bomoyi tulukisela watate mani yaso so tukukota banganga tukuti kaka na obela te papa kosimanga te naza na normal tanga ina za normal bongo nini za kulubisa parle papa sipela ta oni enveloppe wuti poto na osi zonga agence eza na billet yango na kati billet avion yanga mama yo billet jo nani c'est-à-dire oza kokende nakokende je suis nzambi ngampe nalingaki ndenge wana yanga vraiment merci beaucoup mais papa longa nde na regrete nde biyango bakomi nkombo ya Anita ya nani ya Anita ti fiancé ne wana nkombo ezali te mwana ona tubali kutu te ata mariage pina no stana mite akamata biya ken Anita kaka oyo Anita kaka do ilo usiko do tinenge za boy papa nga na moni kaka na billet oyo nga na kin na place ya Anita wana okay tala pour dele akomi kusala makambu ya manianga nyange alandi yo tata na ye c'est-à-dire le ngumbu oyo ya yote yezali awa ya ye Anita ngati do tinenge za nga na ngisiko histoire nde baluka na place ya Anita nga na kende kuluba lisusu te histoire c'est baluki bon c'est baluki sikoyo uza uke yo bien tuteki kaka tusali makambo susu yo uzalaka monoko yitoboka nani lukula tuzali biso misato ibima lisusu na libanda te monsieur zila oyoki tata ndenga finga kanga
makambo kubimisa makambo na libanda te. Allez. Ye kaka, allez. Donc nga muno kitobuka Ata ye awa, ata ni tawa ye awa, boye biseti. Ça va. Ikuzala ndenge wa. Atuka muno. Kusimba watengwa. Nga muno kitobuka. Ngai muno kitobuka. Mempana yo ubumba kama kambu ya ndaku te. Oya ndaku nkutu. Oyo tubimisa na suku. Lubi na yo kajangwa. Na balabala. Donc lukulu zoko yiba na luba te. Muno kusikoyo itobuki. Nga. Soki na yoki yango kaka. Allez, tu vas sortir. Chez vous. Nakukende pe. Basi bakumi bele. Nazali na. Nakukende pe. Lukula muno kitobuka nakukende. Nasila yimu talubia zakuya. Aya kuvandela makambo. Puna munike awa penza mwete. Oh, bah non vraiment. Basali ils sont nés. Ils sont le batté papa. Ah, est-ce que ça la prise? Ça la prise te. Nous sommes nan qui suis. Qui suis ça so bébé c'est dans biloko epelé. Hein chérie. Moi était qui suis ça na so comprendre réalité. Ah. On va peine na nouvelle moko. Non. Na musala na so ki téléphone ou taki pa ya poudre. Ah, alors bien, ça bien. Azali bien, nouvelle moko ya bien vraiment. Billet ya ANITC yaki. Oh. Mais comment il pas et y a mais ça agence. Oui, il y a une agence et ça pas ya famille ya ba famille là bas. Et puis ma commande moi il fallait tinda ngoka ka bala moko. Mais non, je sais ma yango na ngaki yo okende kuna pono retirer ya. Ngamoko. Il fallait que moi sina yunga. Ça va. Non, moi Anita yimo koda kende kuna. Ça va, ça ne dérange pas, mais il que bien à essayer yaki. Ça n'a bien, atteindre les yombote, tout ça, on expliquer que tu aller bien, tout ça. Nani, nabengo, ato omega mo, Anita mo. Yaka nani? Omega. Yaka. Qu'est-ce que tu dis? Oui, peut-être que tu azoyelanga monene awa moninga alinga obanda kabwe moninga alinga kende na ye bomeka boni badémarche ya nete eza mpo papa badémarche eke nango pepele eke kitoko ekuta okotiaki déjà passeport na ambassade mais c'est neke normal yango eza bien sikoyo billet pese billet Mwana sima lipasalanga mama biso pe tomona poto ti. Oyoka mama ta muninga soki na kotika biso. Mama nayoka mana maweza nango mais lipamboli te. Wapi yekutu azawa na moni yekutu azawa na ebite ifo zaza libanda. Kendo ebisa asa zubie. Mama menga na ebisa lo ngana bomilo ki stress azane kutute mo pe papa azali leki na yodi hein pour makambo esa pour que se pesanga te à tout moment il faut changa kama à l'aise ça va na lobela na ko tout aé na lobela ye nani omega benga na papa nani yo mwana musala domestique domestique a été hein a été papa on a na suka moi mama kaya ya na boite bongo papa on a toujours sika wana ya ko repasser na te na afena hivi na mate hein benga ina ina apa mo le biso komboni sans souci sans souci sans souci sans souci ça va bien sans souci yana sans souci yana azoya kota papa pas batambuka bonjour papa sans souci bon oui papa bien yo nazomona misu kauka wa oza misu makasi boye pas trop parce que
mesana kande mwana tana mboka tabu mwana mboka tuzalaki nazao kama bambisi na mai na mabo sana pe ndenge na mesana bana mwana soki na kote na mai na kange bambisi na mabo bangolo wana ngai na ba kirapia ba nazao kama mwana na tigara kange sema kazi ngala est-ce que pour repasser la pantalon para repasser na nyina majibu comme ça la mon chéro ou pas aux pantalons on peut essayer à repasser tu veux sortir non c'est pour demain vous a pressé au bas de ça fais les ailes banana madame na ba musaka mesa mama zela pantalon pour trilo kuna naza kudekarara wasanti naza kudekarara santi tro naza kudekarara patro uzana santi fona santi quand même ce que ça n'a il faut gentil ça quand même bon c'est là on se voit papa merci patro ok yeye makanya au yate bino ni baneni buyebani ngakuna soka matile kwa so yate palo ya zayo kosula siri sari before ni pasa que foi kosuko zu yalubi na kosula ina puba wana sari c'est siri ba pumo tamu suiza ya ukata ndam papa so ezaki ukata nde ya kokotambula te papa ya ngala bere sari ya yeba kata ba pumo na yeza ya ukata na bofu na lo bere yeza ya ukata na te andi ba ngina kaka na zadi bana mama ça va so makaya kuna ba kosuko santi mwana na kuloba na ya vana namna ndako non il faut tout ça d'abord l'examen jiro taranga bakeye musala bazalilitana zenanga ya bolingo soki batali bakokende na miso okenda ta epai na bino kolukanga na ya bakoya koboma yo mama zelo ya motema na kozela mame zelo ya mabazoto Tao Pierre. nini ko papa naza kusala msala ilungu aukangelange mpa na biso talanga na bien te lokwa yo yawa nangi namona te oyo obundisanga oyoki makamba bitumba te ozoyoka ngai epe osaka attention obanga ngai na ndako oyo oyoki nini obanga ngai na ndako mpona nini nalikam nini oyibi nga ndenge babutanga babota yo ozali mpata moko obemisa masusu bawa ya rusi nanoso mpata ngai oza otya tene ya wapi yango azotya te oza otya tene nanga kasi mekopetaka te omoni soki elamba bato esiki moni elamba esiki papa azikisi elamba tala azikisi elamba mais papa ozosekisa elamba boye ndenge nini papa ye moto asali nga nini mais non mais yo lobaki nango oyebi korepasse ntango ayawa afandili nga pembeni asali nga émotion mais di nalobi ye kotala pamba tali yo il faut yosekisela nga elamba allez zonga na porte di nalingo mona yawa te koma mosala yango lobaki nango oyebi yango nasalaki yango na mboka allez kende na porte papa di finalement c'est quoi papa sans souci di allez zonga na porte papa quand même naza merci pas trop finalement c'est quoi parce que mutima mwana oyo aza na makanisi mabe faut kokende ata na église na église bapambola ye ezambanga soko otanga bakomba papa na miso nango yoki kende pa bapaster basimba yo nasala mosala lelo te patron excuse moi patron finalement c'est quoi kende na porte alors papa ngana mwana okwa ayaki awa mpona ngai aobundisanga mingi papa yo mpe respectaka ye azali papa respectaka ye ndenge orespectaka ça va ngai mpe nanga kimia siko azwa kobundisa ngai alesili abundisi yo te ye aza papa aboti abundisa yo mpona nini azoyebisa ngo nakoma mari de nuit na ye nga mokonkomu nakoma mari de nuit alesili tika babokonkombo
ozolela nini mama na ngai Anita nini ozolela nini nyonso wana kaka mpona bayebi soki biye ye omoni ozomona na wapo okotika biso mama kasi yo moko moto ninga ye mobali wana mama oyo akolakisa biso ye mwana bato mpe apesi biso bamasanga na ye tomeli mama eza libala te ata ngai mpe mpona tika babouti na nga na lelaki esalaki nga mpasi mama eza libala mwana nga pa kolela te mama yaka bebe na nga yaka mama kolela na yo te ezalaka bongo obanda okomela biso te obanda otelefone biso ndenge omoni te mobali na ndenge ndenge nyonso okendaka na telefone kosola mobali boyoka nse kotikanga esili un jour po ozwa mpe billet obengi mama eyaka na Paris esili omega yaka mama yaka nani chérie Sylvie, ça va ma petite. Ici. Mais, on a dit que nous nyonso wana kaka mpona azotika biso lokwa mobali atendi biye azotika biso susi na biso Anita mama Consolé sona bongisana ni papa bongisana bilanga yo Anita, tika na kolela ko mama. Elo nezolelisa. Elo. Mutu sino voyage poto ya bi ozolela ko ozoregrete ndenge ozotika biso. Oli okende kuna yo ofungola nzela po bengisa na lipasa na yo. Mama, elo ni kolelisa wana. Nayebi ke esalaka pasi me tosito mesa tozalaka biso mibale mapasa. Epi bana basika biso mibale. Bosukolo kwa nzamba alingi ke yo obala liboso bomabe eza wapi kolela tiste tikolela so ozosala ozopesa nga pasi omeka mbolo mamino kaka na pamba nini mama biloko nyonso moto ezali bongo pamba nini omeka biye ye nango eza epa bamokilo deja makambo nyonso ezali omeka na sambwe osambo mpona nini kosambo eza mpo ozokende mpo ntongo nosambo nokende ndenge ninobeka nanasemi ndenge nazawa nini nanasemi awemba nasuka wapi koleleza solution te mama zala na calme vanda na ni eloko nini ekosaki okende lisusu te libala esili voyage esili na bisa tika na kolela te oyebi ke nyonso wana ozopesanga nde pasi ozofaire souffrir ngai olobi koza na zemi na yo kisikoyo to raisonner solution nini tokozwa mpo na zemi wana osikoyo ozolela kolela eza solution mama Anita obosani pouvoir na biso bamapasi obosani yango kolela eza solution te eza nango likambo moke ngai na koyede yo atake lipasa na nga libala wana na poto okokende epuis oza mwasa pute mokili mobimba yebi yango alors ekotikalaka ndenge wana te elekaka bongo likolo ya zemi nakende nzemi yango kasi ya mwana abiki esi c'est comme ça nga na kobimisa mbongo na mema oyo pa docteur basaloka kirtage te na okofa pamba na boye bongo sikoyo ozoboya kirtage naboye naokufa pamba omeka pamba naoka basanga ya bato ebele bakufakufa na mbona na okufa engai ye nasuki nanga écoute non Anita nayebi motu moko nayebi motu wana asalisaka très bien eloko na kosenga kaka Anita
ngano inde tokende te pa féticheur wana tokende ye asala ye aza ne motu moko te kwa abomaka oyo asala so biba ndenge nini tokokende mpona problème na yo apesa biso ne fiske kisi ya domination soki apesi biso kisi ya domination yeba okokende kosimba kosimba kisi wana okonyata poto esimba te ekosimba donc okoneutralize makambo ya nani nyonso oyo nyonso wana akoki koraisonne ke opo oza na zembo kutu akosepela kolinga kutu na mwana nazwi biso conseil na opesa oyo lipasa na ngai bakongo babaki ekufa soni komona mpasi soki okufi soni omoni mpasi nakokoma nakobimisa ye d'avance ozala na mwa bajipe no moko ya mikuse basengeli no moko boye ya sexu wana elakisa wana kanga ye kaka na minute wana alobaki antuka osali mpe ngonga moko molai na supporte mingi lelo mpenza eza le jour J il faut botia donc okangi ye mpe yake bokende kotia donc bosala rapport na ndenge ya liboma mpona kosala wana ozala na journée malamu ozala jour ya mabe yebake zemi ndenge eza mpe kuta ozorevese nango ta koyeba ne te mpona mona mputo ndenge ayeba ne pa makambo mpenza te kolela te mon bébé kolela te sois sage maman